okomi na kati ya Maroc oza na kati ya Rabat parcours na nyonso depuis obima Congo Cameroun 10 ans Maroc 5 ans donc pour yo mona poto osali 15 ans oui na sali 15 ans pour na mona poto et depuis pe na 94 depuis jusqu'à ce jour na moni pe kinité mais je souhaiterais peut-être l'année prochaine inchallah na ko kene Kinshasa nini esalaka yo sali 15 ans pour mona poto otambo maleme pour mona poto nini esalaka bato musu yo tambola na bango batikana ba Cameroun tilelo batikana ba Nigeria batikana ba Benin batikana ba Burkina Faso ba mboki bele nini esalaka bato musu ba avancer bato musu batika libela na mboka voilà papa David Mumbele Greco eza question mo mutuna ya malamu omoni tango bimi libanda oza na objectif mobo na mutuna keno na tiki ba boti na ngai na tiki ba para na ngai na keko luka mais tango keko luka sikoyo kolingate ozwa engagement ya mwasi otia na ndako donc tolobake okoti na kata désert oui désert ezaka nde nini na moto azotala biso désert ezoka nde soki ndenge omonaka mai ebale oyomona ebandeli te ozomona suka te donc eza mpenza moni mosusu désert bokoti na kati bozolia nini bon ezali moment moko ezalaka fu vraiment ozala concentré ozala mwa mai lenso te mwa babiskuit kaka mwa banguba mais soki mpe esili eza na galère po bamosusu mpe bakufaka na nzela vraiment eloko kolia eza te mai komela eza te voi bamosusu kutu soki mai eza te azwi masuba na ye asubi ameli yango mais oui c'est que je te dis vrai nayoki te opi nini bamosusu mai oyo azalaki nango ya réserve esili azwi masuba na ye moko asubi na molangi po amela yango est-ce que nde totie oyo boye mwana libanda na moto mo azwa visa na Congo topesa exemple neti Michel Kombe ya poto na visa yo na ye nde otalaka mpe na nzela awa na poto awa oza na combien de temps d'abord na poto ça fait depuis l'an 2000 la kotaki na poto na kota d'abord Espagne parce que ba espagnol to kotaki na poto parce que na recoupement familial pour moi na ngai tanga kotaki to bokanga ngunda na Maroc donc obani ko boka ngunda depuis Maroc mais état d'esprit parce que tant na Cameroun na monaki bato baboka ki ngunda na Cameroun achera Cameroun et memi bango la mikili ba msusu bazala ba États-Unis ba kende ngana négligé ko boka ngunda na apatia Cameroun parce que na yaki ko sala na kin service espèce na bi wana bango aluka ko za mukandaka po mbile kanga bango te pope na Cameroun pe mbila ni immigration landa ka ba immigré na kipaki yango te tango siko na bimi na Cameroun na komi na Maroc na yokuta achera ngabino tout refina zango sérieux vraiment nzamba pambola bino bango to garder lenga mwana na ngai na comme en Algérie soko ozana mwana ozana mo avantage soki mbile ye bako kanga bino te bon comme ngai ezalaki mobali na kika na mwana je préfère na confier mama Zozo na venanga Musa mwana bango to garder ngana ke luluka moi cop na beta libanga na kende ko beta libanga de retour na ngai siko na zozonga na kende moi restaurant na kono kolia na remarquer batumo ba benga misatu ba mbila en civil mais ta d'esprit na boya ko kende na kima balandanga penda ba bimisela ba pistolet na kimisa ba mbangu vraiment na ke ko kota na ndako ya ba algérien plus que qui vers ba midi voilà ba midi na kuti bango baza ko lia dans la côté bon na kata salon na bango ba c'est quoi na bisi bango vraiment pardon bobo mangai la police ezola nangai ba bisi ngai vraiment on a chance ndengo côté les biso brusquement na kata ndako boye po toza ba chrétien alors surtout toza ki ba musulman mais to sala ma bebla tozali ba pesinga moi lipa moi batiaki moi eloko na kati ba pesinga na lie na milimai bango mo ba bimili banda batali gauche à droite ba moni que la police a sous-sauté ni yango na ba bisenga tina ko raison moi na pesa na tikali bango pa tantini zonzo na musa soki ba policier wana o bazaki en civil so bakanga kiyo en tout cas basa noni vraiment eza passe lisusu ya koleka parce que nango tika susu mwana na ngai na maboko ya bandeko ka congolais ngai mo bango kanga ngai batinga na kasho e ba reflenga lisusu na désert donc na désert bango songi soso na musika soko za na mbongo susu te pona ko zonga sur likolo donc mwana tikali deya yo ko zon o tikali peut-être ko kufa pe suka na désert wana parce que ko zonga susu nzela Cameroun susu makolo c'est pas facile, c'est pas donné n'importe qui. Maman mwana wana azalaki wapi na dans wana nyoso maman mwana ngazaki camerounaise mais je préfère que tant tout qui bon ngala vala ki vraiment na ye penate parce que nazoki mwana na ngai mususu ezali ba makamsuna kolo bana devant télévision te
nazako va na mwana ngai parce que na osana kin service express na Cameroun o bayebi bon. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonsoir, partout, Bolanda émission Greco ezalaka toujours émission Nabino oyo bosepelaka mingi na banda kuna bino ezalaka toujours présenté par frère Nabino David Mombele M6 Kosi Nayuda nakati ya chaîne Nabiso Tolingaka Congo Révolution. Merci na babone Nabiso, merci na musala bozo sala kitoko na ebiketi décembre tokokoma lisusu na babone koleka ebele bo s'abonner ebele po borataka émission mon côté. Alors réalisation toujours ezalaka ya Manotunga oyo azalaka na sima ya machine yimutu azalaka wana pona ko contrôler émission topesa pembote na Michel Kombe Aigle. Merci na musala kitoko oso sala nakati ya Congo Révolution. Topesi bandeko na biso ya Brésil maître Magui Makese nakati ya Brésil maître avocat Magui Makese merci na yo nakati ya Brésil kuna tobosa na manager Francis Mberwa merci ozo sala musala nakati ya émission Greco nakati ya mboka ya Lyon topesi mbote na Ervin Kulu oyo atala kibiso. Alors lelo na wayamba mutu moko ya munene ndenge tolobaka mutu ya munene na communauté na biso awa nakati ya poto nakati vuma ya poto tozo yamba mutu munene na émission na biso lelo Greco kombo na ye président Hakim azali président ya ba congolais nakati ya mboka Marseille bomoni ville wana ya chaud nakati ya poto ville wana za na pression mutu asimbi ba congolais nyoso nakati ya Marseille kombo na ye président Hakim mingi ba ebi na kombo ya maître chez méchant parce que azali sportif pe à part wana azali pe à part ki président azamuto ya Masano. Alors andimaki atika mboka Marseille aya awa nakati ya Paris poto meka kosolola na eto ana mituna ya kotuna ye. Président Hakim, bienvenue nakati ya Paris, bienvenue na émission Nabiso. Bonjour. Bonjour, monsieur David Mombelo, David Greco-Romain. Na sepeli kokoma nakati na studio na yo na invitation na pesa kingai. Donc la raison pour laquelle na yev mako se présenter parce que nangaki teke kozanga invitation na yo. D'accord. Bato azota la biso nga déjà dans le bi presque ta musu nga dans le bi muke. Président Hakim, yo ta musu ko za na bilo musu ko bakisa azanani. Président Hakim d'abord nazali sportif quand ndemo koloba en plus nazali président de la communauté congolais na Marseille à association ARCM voilà nakata Marseille et ça le rendait nito mekana to bana pe mission balamoko ville wana ezaka na pression makasi bandibwe belé to monaka ba problème belé kuna Marseille pour batu musu pona kena babanga omoni mutabeta 20 ans na poto abi Marseille Marseille na okekuna te. Oui, exactement. Ngai tant on a comme na poto na zalaki na Paris, na Lille, na Vandaki. Bon, ndenge zakaka musala monani ba proposer ngai ya musala na Marseille. Oh, tant là ça na carte cash ya Lille, ba directeur kuna babi mais ozo kene Marseille. Ah, kuna ba bomaka bato. Mozo kene ndenge nini ngabite. Musala mutebengi ngai na kokende. Na okene musala na keite pona kene ko sala misala o bango kuna ba sala kanga nazo kene musala o etindi ngai.
La raison pour laquelle na okende na commencé à Marseille le 1er janvier l'an 2011 na kata Marseille. D'accord. Avant on a notozonga sima muke na vina yo oya poto na nzela ya mai na nzela ya ndambu. Oui, na kitambo kanangai Kinshasa na 1994 na Zuma Masua na l'équipe ba Zongo ba Centrafrique Mbaimbu ti kokoma na Cameroun na commune na Cameroun na 94 je crois que na mois de juillet si je me trompe pas. Obimakala. Na Bimakala. Ouais. Obimakala. Ouais. J'ai fait moins 10 ans à Katia Cameroun, 10 ans à Cameroun, après 10 ans Koki na Zuma na Nangai na mona ke ngonge kokaki tutamoli na nzela ya makolo tiko koma na nzela ya Maroc na mona Nangai. La raison pour laquelle na Maroc na beti 5 ans et 5 ans wana nzamba sungi na komi na kata poto. Est-ce que zomo na ngo risque te ko tambola na mona kolungwa Cameroun parce que moto bato bazota la biso so ki tolungwe Cameroun bayaka Nigeria. Nigeria bayaka Benin. Après Benin bayaka Burkina Faso bayaka Mali bayaka Mauritanie bakotaka Maroc. Banzela on attend ozo tambola na mwana ndambu idée na yo ezaki nini par rapport ya air wana bana bazotanga classe. Ben bon tant na kina Cameroun na moni ke baninga tolaki na Cameroun bazozwa nzela ya risque na basi pena bana ya ba Cameroun bandeko na so ba congolais muso bazoku na basi ya ba camerounaise na bana batamboli ba koti pe ba bengi biso to koti na poto ngana lobi mais o ba koti wana na poto na mwasi na bana basali miracle moko te ezaka état d'esprit mais pourquoi pas ngai pe nazwa risque wana na ebisike nzambe o ba koti basimbaki soutien na hotel ngai pe nazozwa nzela na kende na mwana na ebike avec grâce ya yo na kokoma. La raison pour laquelle ndé to tambola pe na mwana ti vraiment mais c'était pas facile hein? C'était pas facile mais avec appui à grâce à nzambe ça arrivait facile. D'accord. Alors bato basota la biso to kokene maleme pour comprendre l'explication na nyonso. Boye ba parcours na ba nota mona ndenge nini tango so tambola na nota bolungwe Cameroun. Tanto longwe Cameroun na ozo mituka nzela ya Niamey Agadez toujours nzela mituka ba chauffeur ba futa ba connexion ba mema bino to yaki pa Adamo batu mingi balekana nzela wana ba yebi Adamo vraiment sungaki batu mingi yende mtausa la connexion pona kotsa biso na nzela désert tiko koma na nzela ya ndam ko kata ndenge place ba ko tika bino po batu ya batu arege wana emo ba ko tika bino te na destination ba ko luka ba tika bino peut-être na moi nzela moko boy ba la sabino moni ko te wana mwinde zo pela wana milinga zo mais place wana bokende wana mais ce que peut bo salaire pe bo bungi donc tolo baké au côté na kata désert. Oui désert ezakande ni na moto azota la biso désert ezokande soki ndongo mona ka mai e bale o mona bandilité zo mona sukate. Donc eza penza moni mususu désert. Bokoti na kati bozo liani. Bon, ezali moment moko da kafu vraiment za concentré ozala moi mai l'ensoite moi ba biscuit kaka moi banguba mais ce que peut sili ezali na galère pour mususu pe ba kufa kana nzela vraiment eloko koleza te ma romeleza te voix ba mususu kutu soki mai ezate azu masuba na ya subi ameli yango. Mais oui, c'est que je te dis vrai. Na okite opinini ba mususu mai o yazaki na ngwa réserve esili azu masuba na ye moko asubi na mulangi po amela yango wana manque ya mai ezate et puis biso mususu tokutaka na chance que ba Touareg wana ba memaka biso ba zaka soki na mwa ba kisi na bango ba memi biso na mwa place mombo ya désert ba timoli zelo na maboko ba mai ebimi mai yango falo mona ke couleur soki ba peso la minute o melango te mais na ta ona na choix te fo mela mai wana ya couleur ya kaki fo melango na période wana tango zo mona nyonso wana na kati ya désert ozaka na mwana yo. Oui na mwana na ngai na kati ya désert. Oui tango kutu na place moko batika kinga na désert papa moko comme barabe en général ba yokela ka bana mawa azwaki ngai abomi ngai alobi mais ndenge nini ozo faire souffrir mwana je nako préfère que otikela ngai mwana na yo continuer nzela na makolo jour comme à côté na destination na yo okoyi ko récupérer mwana ngabi maintenant ngana utina mwana nga depuis Cameroun pona tikelo mwana jamais tant on a ka keke loko na idée zaki nango
na longwa na hésité souté na simin zela na longwa na place à garda kingai na continent zela na ngai wana ezali désert ya Sahara. Oui, désert à Sahara. Vous en kata désert à Sahara. Vous allez combien de jours na désert à Sahara? Presque un mois tozo tambola et grâce nazalaki nango tangu tozo tambola moi no nazalaki na ye vraiment porter un bonheur à trop parce que na place moko pena boye ngai na bombani na sima libanga moko boye na tindi mwana abima pona moni mutuka ya remorque eza koya ngabi mwana sala auto stop mwana sala auto stop na mutuka chauffeur na moni azo adimne tanga adimne ngana bimi chauffeur ku tang amoni ngai azaki kuna ta koyoka maloba ngai na koloba tala singaka ala de c'est-à-dire kota partir wana koti na mutuka ya remorque wana ya algérienne même à côté so abomi biso na sima jusqu'à lekisi biso ba grand frontière OK ba contrôle pina ya makasi zaki na nzela donc accompagner ki ngai vraiment nzamba pambola chauffeur na kota za wana mbokani à partir à Niger ba Niger na to komi kuta Algérie watu zolinga na kota tsko Algérie akota nga pena Algérie capitale siko bokota ki Algérie ndeni po bokomi na Niger après Niger ezaka Algérie wana nyoso désert ezawana oui nyoso désert ezawana tozolika mo ya makasi bien ngo pena presque mbula pena zakarare mbula beta pena te wana pena ezawa miracle nzambe bosali combien de temps na kati ya Niger wana nazwaki presque 3 semaines na Niger siko bokendaki boyebaki nzela ndenge nini mpona kokota Algérie. Bon, ezaka ka selo ba explication to tozaki na ba Cameroun bato ba leka ba nzela na ba kopesa biso ba chemin ndenge ko expliquer to kana moi papier mo boye ba laksa ba komela bino nzela ni ba parcours côté ni soko yo komi ville ni okota côté ni oleka donc à partir wana eza automatique etikaki na mutu boyo kendeka kana chemin bandeko o ba leka nzela liboso na bino yango pe bino bozo traverser. Bokomaki na ville moko na Algérie au babengi Tamaracet. Tamaracet, oui. Tamaracet. Ils en a plein désert. Il y a plein désert. Il y a plein désert à Tamaracet. Bolungé Tamaracet, Boké, Algérie, capitale. Exactement. Boké na moyenne. Wana tozo tambulaka na mituka connexion futi mwa mbongo ba memi bino mais ezapina quand même soupe ba chauffeur mtu ba boya ka poso ba kangiye na ba clandestin bazot leka ya ko sala boloko ya mingi et ça arriva qui même place moko boye ba kanga kingi biso na petit na ngai nani amba petit amba place azali je te salue de loin en tout cas petit on a qui chance vraiment côté na nga parce que na mwana ba kanga biso to passer même na tribunal mais ko samba na ngai comme la biso qui petit na ngai petit frère na ngai ba libérer ki biso mi balenzela moko balibere bino nzela moko alors bo avancer mboka nini na ba mboko nyoso tamboli wana o police mazaka méchant pa kanga bato zali Algérie na Algérie eza mboka moko eza na moi business moi ba coopération moi misali zali mbongo ezali mais mabe nango la police ngai moko tana komi kaka na Algérie j'ai fait 3 jours à Pamba ndenge zaka na tikaki mwana ngai pa tantine comme moi qui avait nani Moussa Serge na pesi ombote na vous na nga place bozana Kinshasa vraiment nzamba pambola bino bango to alo gardelenga mwana na ngai na comme en Algérie soko ozana mwana avantage soki mbileye bakokanga bino te bon comme nga ezalaki mobali na kika na mwana je préfère na confier maman Zozo na venanga Moussa mwana bango to garder ngana ke luluka mwa cop na beta libanga na kende ko beta libanga de retour na nga siko na zozonga na kende mwa restaurant na kono kolia na remarquer batumo ba benga misatu ba mbila en civil mais ta d'esprit na boya ko kende na kima balandanga penda ba bimisela ba pistolet na kimisa ba mbangu vraiment na ke ko kota na ndako ya ba algérien brusquement qui vers ba midi voilà ba midi na kuti bango baza ko lia tant na côté bon na kata salon na bango ba bi c'est quoi na si bango vraiment pardon bobo mangai la police ezola nangai ba bi singai vraiment on a chance ndengo côté le biso brusquement pena na kata ndako boye po toza ba chrétien alors ce toza ki ba musulman mais toko salon ma bebla tozali ba pesinga moi lipa moi batiaki moi na kati ba pesinga na lie na milimai ba mo ba bimili banda batali gauche à droite ba moni que la police a sauté ni yango ba bisenga tina ko raison de moi na nga pesa na tika bango pa tantini zonzo na Moussa soki ba policier wana o bazaki civil so bakanga kiyo en tout cas basa noni vraiment eza passe lisusu ya koleka parce que nango tika susu mwana na ngai na maboko ya bandeko ka congolais ngai mo bango kanga ngai batinga na kasho e ba reflenga lisusu na désert
donc na des bango songi so na musika soko za na mbongo susute pona ko zonga sur likolo donc moi na tikali deya yo ko zon o tikali peut-être ko kufa pe suka na désert wana parce que ko zonga susu nzela Cameroun susu makolo c'est pas facile, c'est pas donné n'importe qui. Maman moi na azala ki wapina tant wana nyoso. Maman moi na ngazaki camerounaise mais je préfère que tant tout qui bon ngala vanda ki vraiment na ye finate parce que na zo ki mona na ngai mususu ezali ba makamsu na kolo bana devant télévision te na zako vana na mona na ngai parce que na osa na kin service express na Cameroun o bayebi bon tango ngonge kokaki na bina ko tika mona na ngai ya mobali te na Cameroun pona yebi côté na zo kende jour ni na ko bonga te pona ko récupérer mwana na boina tika charge mobo e pa mama na ye na préférer ki vraiment na singa ki vana nzambe maboneli ke asunga na mwana poto kota neti na poto e nzambe ko ikolela na ngai pe lelo mwana azana poto azana 26 ans azana en Espagne na uti ko ya kutu boye to yaza ko ya Espagne aye na Marseille ko beta pa beta tennis ba na compétition na Marseille to kutanite na yemba pour invitation na yo na Paris. Merci vous m'abiso to sepeli. Alors kolongwa wana kovana na Algérie bola la wapi? To laki na ba ghetto to les zaki lokola na Zamba mais yaki na ba sem susu ba to kutanto koma ki yaki na ndako moko inachevé. Mo bokota kuna bolala kaka na babengo bandaka poa donc to vandi kuna na ndako de yo banda ndako poa depuis Afrique. Oui, depuis Afrique to bandi bandaka poa, c'est pas bandaka poa kaka na potote depuis Afrique na Algérie bandaka poa bato baleka banzela Algérie na 12 et to be ngo na 12 peut-être to beta mo bakayo na biso ko zila babulo na 12 na Algérie na pesi bana tuna libanda o baleka nzela na mbote po bayebi nzela wana kolongwa wana sikoyo olongwe sikoyo Algérie pona okene Maroc bakena ona voani pona okota Maroc voilà na kutana kina masanga mo boye alors la connexion na bosana komo na epo mikolpele kebele à partir wana na tcheka ki de bosono mwana na ngai na pesa ki ser na mo boye na bosana ba komo mikolpele kebele yepe akina bana na ye tango ba sali convoi ya matina mwana mais tango akoma kina likolo côté Oujda yakina na frontière mo boye ndenge ka ba wala ba connexion mona nga bakanga kina Marnia exactement Marnia eza livre quoi voilà oso na bibliothèque na Marnia ezaki ba osa connexion na tango ba mona ki convoi ngeke ne pas maître S que je salue de loin place à Lyon nga na comme pas maître S na Oujda na ghetto na ye na bise que non convoi na nga ya mwana ifala ye pa na destination ba devient mwana na maman yakina ye ba komi na Oujda donc nazana besoin Oujda na bato bata la biso Oujda ezali première ville ya Maroc oye kangami na Algérie. Oui, Marnia nde oui Marnia première ville oui voilà oui Marnia azali côté Algérie na Algérie na Maroc te Marnia azaka côté Algérie Algérie ville Souka oran etika likolo oui Marnia aye awa après désert na katikati ya mokie voilà après na ngambo ya Maroc et puis simba moko Oujda voilà ça dene ville Souka ya Souka Pokota capitale ya Pokota Rabat voilà Fès voilà merci beaucoup David Mombele na rappel voilà beaucoup misiko na Oujda tant comme na Oujda pas mettre S na betaki na si un mois grand frère nangai azana Allemagne Roger Bola venangai que je salue de loin tout ça qui n'a pas fait na mariage samedi pas petit sœur place Balaki Patricia que na mobile na Daniel na pisi bango bote place to salaki vient nga tindelenga 200 euros na 200 euros anande connexion maître esa salinga ressemblance ya mukanda abetidia ya yote mais ozo obligé faut que dans la traîne yango yo na mwana yo clandestin oui mais ozo voyager na mukanda ya betidia ya mwana classe ou atanga na Maroc voilà après si yo yaki passeport mais carte de séjour ya Maroc après si yango mais na photo ya mutu mususu mais photo na ngai moko conseil na otala kizap nanga ressemblance et loko pine sobenga peut-être ki ressemblance na ngai na côté na tina sumi billet na mwana to comme na frontière mo boye contrôle ka ndenge salaka na akina mwana babi mais il fallait na zana passeport pour zana ilongia mwana na esi bango mais no yaki voyage mo na yaki na Oujda ndeko yaki malade na yaki risque mana mwana mais passeport tikala kini kolo ba tikaki na yiwana mais batali mukande za pina mukana ngai
On a côté mon canal compliqué qui babi qui zapi nangai. Mais bah c'est qui fait quand na passeport pour ils en a photo à moi. Et accompagner moi. Et accompagner moi voilà. Après bah tika kingai na luki sous ba moyen de transport ba taxi wana po et matsangai jusqu'à Rabat. Jusqu'à Rabat, Rabat ezali capitale à Maroc, to profiter to pesi bana Maroc, place bazali mbote ya mingi, place bakunda Maréchal Mobutu na kati ya Agdal. Agdal ezali ville ezali quartier, pardon, quartier oyo place bakunda Maréchal Mobutu. Alors, au komi na kati ya Maroc, oza na kati ya Rabat. Parcours na union so depuis Obima Congo. Cameroun 10 ans, Maroc 5 ans. Donc pour yo mona poto osali 15 ans. Oui, na sali 15 ans pour na mona poto. Et depuis 1994, depuis que je suis jusqu'à ce jour, non, mon peu kinité, mais je souhaiterais peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, n'a encore aucun Kinshasa. Nini esalaka yo sali 15 ans pour mon apoto. Otamwe maleme pour mon apoto. Nini esalaka batu musu yotambola na bango. Batika na ba Cameroun tilelo, batika na ba Nigeria, batika na ba Benin, batika na ba Burkina Faso, ba mboki bele. Nini esalaka batu musu ba avancer, batu musu batika libela na mboka. Voilà, papa David Mumbele Greco, eza question mo mutuna ya malamu. Omoni tango bimi libanda, ozana objectif mobo na mutuno keno, na tiki ba boti na ngai, na tiki ba para na ngai, na keko luka. Mais tango keko luka sikoyo, kolingate ozo engagement ya mwasi otia na ndako. Au fur et à mesure où moi si au tenandak komi ko bota responsabilité et bakisamiyo tant au komi na bana kumutala na bimangai moko na tika mukumba ona tika mosi na bana yango mona ka to mingi ba wumelaka ngai so na betaki 10 na Cameroun na botaki mais na daki toujours na état d'esprit na ngai daki toujours na état d'esprit objectif na ngai yaki ke na bimi Kinshasa pona kene poto tango ngeko kaki na zu mwana na ngai o na boti na Kinshasa na pardon na Cameroun to bimi na ye ni to koma ina mwana ngana poto. D'accord, beaucoup mina kati poto. Est-ce que batu na banzelo yo tamboli wana ba désert plus de 15 ans ozo luka poto batu pe boyo ka pe sango pe ke batu akufa na banzela wana. Batu akufa ke belé hein. Batu akufa ke belé David. Batu akufa ke belé donc batu soka kufi na kati na désert mak ya mai mak ya bloka kolia bozana choite hein. Ezo kola ke ndenge soda ke ndeke guerre soki akufi kaka place ya kufi botimoli libulu na désert na maboko botimoli botie wana bobakizelo que son âme se repose en paix les restes bozana moi makasi bo continuer nzela na bino. Est-ce que ba famille na bango ba famille ya bato bakufa na ba désert ba yebaka ke mwana ba wakenda api bon ezali tant moi na sabi mina famille na Kinshasa au fur et à mesure bozana sona contact na été bozana information na été de bo s'attendre peut-être moi na sakufa et ngai moko na kozonga susi mananzela ka tana utaki ba Kinshasa na zakoya na ndenga ko cascade kaka na mateli kola train ko kimaka ba contrôler na butu nzambe kaka tango mu espèce la ki no na ngunza mama muke ko ngunza mana ngunza maki ok na nzato ok na yaki pont ya likolo ok ngaki ko telema na minute muke na ngunza mi to côté na sa tunnel na pont alors so na yaki ya ko telema poto engayo betangai na likola train na kwei na kufi na tikali wana ezaki train ya destination wana destination na kota sko Cameroun donc na Cameroun mboka lokwa Cameroun Afrique ozo kota onka na ndenga cascade bien sûr mais soko mbongo yaki na ezoko ka société pour na ofuta ba transport et puis tant na zo fode na tant to komi na terminus na Cameroun bakangaki ngai na koti na kata kasho na l'équilibre so ya juge kosamba ka koyeba kosamba ba liberaki ngai pe. Mwana libanda ezaka nani tamba lobaka mwana libanda eza nani eza slogan moko to pesa mwana libanda c'est-à-dire oya tiki Kinshasa abimi déjà mboka tata na mama naye akeba Cameroun ba Nigeria ba Niamey ba mboka tu ya Afrique Burkina Faso Mali Mauritanie Sénégal Benin tu wana to benga ka bongo général mwana libanda parce que ozana kati ya koluka ki cherche ya mwa to pesa ngo slogan moko ya bana libanda ezate na ndenge ya mabe o nyonso to ayebi ke abima atiki ba boti na ye Kinshasa ye pona koluka biso to bana libanda. Est-ce que ndeto tio boy mona libanda na mutu mo azwa visa na Congo to pesa exemple neti Michel Kombe ya poto na visa yo na ye nde otala rapé na nzela awa na poto awa osana combien de temps d'abord na poto ça fait depuis l'an 2000 na kota na poto na kota d'abord Espagne parce que ba espagnol to kota na poto parce que na recouvrement familial
pour moi na ngai tanga kotaki to boka ngunda na Maroc. Donc au bani ko boka ngunda depuis Maroc. Mais état d'esprit parce que tant na na Cameroun na monaki batu boka ki ngunda na Cameroun. Achera Cameroun et memi bango la mikili ba msusu ba na États-Unis ba kende ngana négligé ko boka ngunda na a partir Cameroun parce que na yaki ko sala na kin service express na bi wana bango baluka ko za mukandaka po mbile kanga bango te pope na Cameroun pe mbila ni immigration landa ka ba immigré na kipaki yango te tango siko na bimi na Cameroun na komi na Maroc na yokuta HR ngabi no tout refina zango sérieux na composer ngunda na ngana mwana et simi na zoki stati ne stati wana siko na zoki bon pour na cause installation que HR fait voyager bino yozo moi temps bon ngai pe koluka mwana msuna otike passer nanga zozo que je salue toujours na musika zana atika na Maroc nani ser ngai nani ngana molili ser shaki yene mutusuka zo kengela nga mwana ngana okene na vena nga moko boye Musa ko kende ba coopération ba Kaza ba Tanger ba Marrakech ko coopérer mwana otike passer shaki ngana molili après na ozo connexion mo boye Gorogo moi si foza na mwana ou besoin na zemi. Tu vois qu'il y a la connexion toujours vient à mettre S à Zanalio que je salue toujours. Donc pendant au quota au taquet poto à la frontière il y a Espagne. Il y a qui connexion il y a algérien et marocain pardon na espagnol. Babi il faut moi si soit aux zemi soit aux moine. Alors moi sermo azaki wana azaki na zemi ta pe na mwana te ngai to coopérer nganaye na pesi mwana na pesi mo mbongo na ya azaki na ngwa bakisi bakoti siko na connexion à partir à Espagne ngana saki no soki to komi yo boka nguna ndenge na yo mwana ngape aboka nguna na ndenge na ye adekra que non mon papa il est resté au Maroc depuis bakotaki ya boki na nguna ndenge na ye mwana alobi non mon papa il est resté au Maroc ngai siko etake yanke état d'esprit na zongi su shita simana HR na ko déclarer ko na bungsi mwana na kena HR na si HR ngabitala na kola libanda moi si moko boye ayokela kinga mawa alobi nanga yo na ko za hote pesa ngai mwana par semaine yo hotel la kayata une fois deux fois comme ça ngapi na mwana kango bien na pesi sera na mwana comme rafra pesa ki ko sale mamingi na Maroc ko kanga batu na babiso ya milayo wana ezaki na momango pe rafra salamaki na Maroc na lobi ke non rafra salamaki bakangi mwasi wana na mwana na ngai ba reflet bango bata achere ya Maroc bongo singa no ko lelate ils ont la connexion mais auto salema awa basi bazana zemi na bana yo pesa sur identité to luka bango na frontière na ile ya Espagne c'est là j'ai compris ngabi donc ma somme c'est ça makao ya kapina circuit ya ni na circuit na pesa identité moi na ba photo mais pas une semaine là que c'était dimanche achere à Maroc e bengi ngai on a retrouvé ton fils na bani ko bobo retrouver bango wapi moi na nga wapi non yaka lendi na bureau tana komi na bureau na komi kaka système ya na ebike mwana ngamu na tinda kiye akolela kaka fuko zongi selanga mwana nga koto ya Maroc ngamu na zali koto yo non ba pesenga priorité chaque vendredi na ko so na mwana poza na affection na ngai après ba na landa dossier ba tindi ba docteur ba uti Espagne ba ko sala nga examen ya ADN ba zungai ba so ikandenge zalaka ba même jour ba zongi nango na zili sus ça a pris du temps même un mois une année encore. Après HR benga non confirmation moi na zaya yo ngabi bon bino kasaki moi na zaya ngaite après wana basali ngai tenalie batilenga visa bata HR bango ya compagnie nga tina aéroport batinga na avion tina komaki na Madrid na juste vol monsieur continuation tina koma na La Coruña na ville au place moi na ngazalaki. Voilà histoire d'ailleurs et ça tellement bien merci na Anel Kabafosa Bafosette oyo azana bisope à côté le biso vite fait alors lelo oyo clandestin lokola yo muto azaki clando muta nzela makolo muto yo ke babenga ba sans valeur muta na famille ya bienté atambuli banzela ya souffrance et ça le condeni lelo okoma espagnol nationalité espagnole passeport rouge oka gu vraiment esenguza kapenda kozana passeport rouge tango na komaki na kina mukanda ya ba réfugié politique titre de voyage Nathalie na Espagne tant on a comme d'abord na foyer quand tanga ba brochure na moni papier na tangi babi non un réfugié politique on a territoire espagnol on a droit tant on sali 5 ans on sala demande na yo ya nationalité comme na beta kaka une année na Espagne ba bisinga que non on a déjà mukando ko musala na yo na sali ba CV na Espagne
na kotisi musala pene zala kité talaka mboka momena kurunya place na zala ki na sali inane na tika komona ta congolais de na kuma iko chauffer na sala écoute na kuma muto bala ba lox ya ba rasta parce que na kuma iko chauffer na luki musala pendant moment na ozwate ngabi mais na sala bande kona ngabi bazana likolo final mata likolo na kuluka musala na ye na mati na kendeki na première ville na kendeki pa petit na ngaya saki mariage na Toulouse Toulouse na ke Hollande pas venu ngai velonger boto ayaminga kuna après na sali moi quelques jours na pas petit scène na chanter na Belgique na vani na tali comportement ba jeune ya Belgique na bibo na comme na Allemagne pas venu ngai Roger Bola on a toujours rallié ils ont continué parce que na sala mukandati na zo luka place ni akoko positionner siko na luka terrain on a ko vana luka boulot na comme na Allemagne pas venu ngai Roger Bola tovandi na mwasi na ye mama Odette na sai kuna des semaines abi na kimi Espagne pona makamba langi na susu na banimana na lokola susu ki dorche ki alima ismenga suite ngai bo nazonga na ngai nazonga susu Belgique nazongi Belgique ba petit scène na Chantal to yakina mettre champion Rémi tovandi pa na ye na personne bote na musika personnelle mettre ça ya baya toujours après to vandi wana Nathalie ba jeune ya Belgique ba sala bouloté bu comme gars na bi non basila ba si ba so ba mango na bango ngabi biso to zan esprit ya boulot fona locataire za boulot na comme na Belgique wana petit sœur na ngaza na Paris mamimbo wale kitenge que je salue la musique abi ya oza wa pi ngabi on n'arrive pas Chantal abi bon na petit na yo pati bot bina file ya vana na Lyon azo ko yo zoyo comme ça on va na epane na Lille petit na ngapi abi abengi ngabi on vient na boulot so na sisi boulot na zo récupérer dès que ça qui ba 19 à vider boulot to ta na champion Rémi to ta la petit na nga na quartier ayo zwanga iti na ke na Lille ba boulot findenge za ki moi boulot mi Lille ya mike to beta. En attendant, si côté na comme que na ko 5 ans ngai 5 ans malgré na ça na France na coopérer à partir à Espagne na futi pe mbongo que non na société de façon que non net na sala kuna de façon que ba mislanga billet 3 fiches de paye na contrat pour na côté sa demande de nationalité parce que pour na ça la demande de nationalité en Espagne ta que réfugié politique biloko izaki ko senga ka faut en adresse na luki mutatilinga adresse pa na ye na zui 3 billets de paye na contrat na zaki nango déjà il y a 3 mois ou na coopérative ba miselangai na ken na côté ici place ba ta demande ya nationalité mutanasele na tika adresse yaki camerounais na bisa kinga bi bon ndena na tiki adresse pa na yo soki ozui courrier na ngai ça toza na unité te ben atako bipe benga ngai bipe ngai ngana ko rappeler yo et ça la ki no ba courrier moko e yaki pa na ye abenga kinga ité et où met les résultats je me souviens mon na longue France na ye presque na tia demande de nationalité na bi mais depuis na tika demande de nationalité na ngati parce que bi comme on na pesa ba beti machine mais to tinile ke courrier mo besoin ngo tinga bi na zo ngote to ba bimisilinga ngo ba pesinga yango na tangi na moni biloko ezaki nécessaire pour na côté ça pour la deuxième fois wana ngo na maki ce pas avocat na ngai toujours na Espagne na pesi yango voilà to so chite kala mingi te azanani oyo azali le maire ya mairie deuxième troisième ya Marseille tant que cela qui fait il y a indépendance azaki invité que je salue tout bureau na ngai mama Titi Makenesh yana mukonze na mopanzi ya maire donc vraiment na pesi bureau tout mbote o basala qui fait organisation de Kamala mouvement félicitations na bino ba mama 3 ya Marseille ça compter maman présidente maman Koussoumba mami Jenny toujours mbote ba bureau tout au basa qui organisation fait tout les bien comment na zo sonso ka na titi da pas qui président na yo wala na respect toujours mais na zo mona kana na face à clandestin mutu moko l'équipe désert à l'équipe mer à na bazamba makamunyoso comment na vie lelo comme na ba mer comment va na ba mer boy oyo aza mer à Marseille do bozo fana na ya aso yamba yo bozo lianer ensemble et ça la comment. Et ça là plaisir mingi parce que zaki facilité pour na comme président parce que na bureau ya honorable président deuxième président parce que na Marseille na communauté na biso ngana quatrième président premier président qui Mopeki deuxième président qui Deyo Koufu que je salue de loin et troisième qui Bernard Mambo tant que qui na bureau ya Bernard Mambo troisième président ngana qui deuxième vice président maman Nathalie qui premier vice bon
tant que mandat n'a pas commis na fin ils soit qui moins de temps parce que mandat est qu'il bosso une année après tu check on a 2 ans mais biso te déborder qui même 2 ans parce que y a qui na ba covid tout ça qui soit ba réunion te to lobi que to que na élection mutamona na quitté mututanga mona quitté na bi bon na qui des vice-président mais pourquoi pas na tia candidature na to conduire parce que souci na ngeza que non ville ko la Marseille za ville monene to ko za la te que sa communauté na bi na posilaki après na bimaki président na kuma président dernière question yango sozo ta la caméra na biso yango yo ba konza mboka bazotala yo en tant que président ya ba congolais na katia ville monene lokwa Marseille alors to profiter to PCP Chancel Mbemba bote côté azali wana mboka na ye lelo ba konzi bazotala yo oza responsable ba congolais na Marseille nini bolingaka gouvernement na biso esala pona bino na bandeko bazana Marseille vraiment za mutuna moko capitale otuni parce que souci na biso tozaka nango na Marseille ezali des villes eza ville munene ekende sangope malgré ba ndenge kende ke babomaka bato basalaka bato mabe soko koti na ba dilige na bango te ya ba drogue mais Marseille vraiment ezali bien alors tango na mona ki non toi qui a besoin tant que président Bernard Zalaki deuxième président qui benani Deyokouv à cela qui démarche pour que ba fungula biso consulat et permettre bato ba Lyon ba Toulouse ba ya kako tinda biloko à partir Marseille et traité ango et que l'ambassade pour na ba passeport ba tenalier ba a de naissance biloko belé mais jusque là sur mon côté donc ceci n'a plus à passer la concile et ça à Marseille voilà to komina suka ozana ba to kopesa ba mbote oui wana ezanga na ngote vraiment na féliciter kaka vraiment David Mombelo gréco-romain na sepel comme on a yo na kati studio no lisusu parce que tu ba nunga no lelote depuis ba Maroc na si oyibi ke na kende ki kubunda na Casa toujours donc na boaki vraiment libanga mingi vraiment pas ba sportif surtout avant no boka bato ozaki dernièrement na Maroc okenda ko kunda petit frère na yo oui wana ki élève na ngai en même temps moi na ngai Tchétchène Dongala donc akufaki na liwa moko mais et ça là inga passe mingi jusque là tozana source ya vérité aliwa na été pour na convoi kende ki kala les 7 personnes akufaki convoi ndeni c'est-à-dire babe yango nini Zodiac boato oya o ba kota bato ba kota ba kende yepa kota na boato na Zodiac wana ndenge na zuba verso ke non ya kota ki mama moko taki munene akoyo kota te mais ye moko po akota ndema kolekoma ki kilo na mai semble que mai comme ki aw après vague yaki akoya ki na mai biloko mwande ngona mais ba mususu toyoki ke non ndia aboya ki ko kende na makokota na Zodiac wana some sala ki ye bon comme ezalaka ke bandibo basalaka ba connexion wana ba sénégalais soki oboya insister ko kota bango ko linga te ke vina bango ebe ba pona yo clandestin parce que mbile kangi bango yeza na 20 ans de prison donc on linga te ka sa 20 ans de prison le colon na yo clandestin donc ba ko préfère ba bomayo pour tracer zalate wana ba version tout ça donc que son âme se repose en paix wana ki vraiment oyangai ya élève na ngai ko tchétché na ngai mwana na ngai ya mwana ta kufa libanda oui donc il est depuis ba Maroc ba Cameroun tina nenga ye atiki mwasi nena bana mibale vraiment cela nga passe donc il wana na ko zanga yango te na kena ta Maroc d'accord et ça va no bambote merci mamuli mone pe manakimia OK na pesi famille Kitenge Junior vraiment coupe na bango ba uté ko bala kala mingi te na pesi petit sœur na nga uté ko bala samedi Patricia na mobali na ye Daniel bambote belé vraiment coupe na bino ke ne liboto te bana mapasa et ya longer boto venangai donc vraiment na pesi bino o na yebi o ba yebinga parce que boza ebele na za muto abatu la msusu na kobosana mais on a bossa bo teninga regardé na pesi bima mukili mo bambote po o ba yebinga yi na komo pe a mettre chez Micha ba yebi donc na za mo na libanda malgré on a commis président comité congolais à Marseille vraiment na pesi bino que je vous aime tous
Voilà. Merci vraiment, merci l'équipe technique, il y a Marno Tunga, merci na Michel Kombe Aigle, merci Place aux Ali. Donc, on a Sabino qui est au Brésil, je crois, dans 3 semaines. On a un tournage de mission au Brésil, total à Pendengue. Bande qu'on a biso ba 12 solaka. On va pepe na 17 pays. Makolo, babimi na Canada, babimi les États-Unis. Donc, bana ya Brésil, c'est la biso, maître Magui Makese. Contrôler déjà Brésil Mobimba, je crois, dans 3 semaines, tout ça au Brésil. Merci Nabino, Botala Kibsoming, c'était David Mombel, M6, Kosi, Nayuda, Tosenga toujours, ce qui nous a Azongité. Bisous to Royal, sous une émission prochaine, la prochaine numéro. Botika la Kibia, Nama Bota Nabino, Tokutane Balasima.